Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Publication Exeta édition 2021, ministre Tony Mwaba a remettre officiellement CD ya ba résultat na ba société ya communication lelo autour ya cérémonie et salemaki wapi na Edic télévision. Toujours na publication ba résultat examen d'état la police ngambo na ye à mettre en garde ba parents pe ba finaliste o ba kosala ba dérapage, donc la police et cause la simana bango ministère ya pétantique ba talisik Augustin qui basa maliba ministre ya pétantique a lobate que ram ezo financer gratuité enseignement cellule ya communication ya ministère ba téléméli mauvaise interprétation ya ba tuemité mamabe ba détail ya ba élément oignon sur tout de suite en édition habituelle de l'eau KNB News première chaîne d'actualité on continue que c'est ngala on azene sengo mingi ya ko présenter les bilans. Tout bien on est bandelique publication et résultat et examen d'état et bandi mukona lelo kasi point de départ et zali bongo na province ya Okatanga pe ville ya Kinshasa et tikali na ba échelle ya ba publication ndenge lobaki ministre Tony Mwaba. Toutes les décorations Diffusé en direct, il y a Edic télévision, cérémonie officielle, il y a remise, il y a CD, il y a résultat et examen d'état édition 2021 et Salemi Lelo, jeudi 30 septembre 2021 à la ville province à Kinshasa. Raison événement yango, ministre EPST Tony Mwaba a répondu qu'il a quelques questions pour nous éclairer. Population quinoise yambo ya ko remettre en main propre CD ya ba résultat et exeta 2021 na ba représentant ya ba réseau ya communication au bazala qui présent pour na lelo seule province ya Okatanga nde ekozala servi peu publication ya ba résultat et ko salema progressivement kasi Kinshasa ezali dernière province na liste ya publication ya exeta édition 2021. Édition Oyo et na innovation monene na nzela ya projet synthèse de wapi lauréat azali na possibilité ya kozwa pe ko imprimer ye moko diplôme na ye per du sous attestation provisoire de réussite na lisungi ya plan oyo numériser processus d'obtention ya ba attestation provisoire de réussite pour na lutter contre trafic ya ba faux documents. Pascal Kaniki a expliqué. Il y a appuyer qualité à éducation. Parce que tu veux bien être gratuité déjà, c'est bon. Si le chef de l'État a une qualité d'éducation, et le chef de l'État est mon soutien à Bisopé, à Sengaki, tu accompagnes le ministère et à EPST pour qualité à éducation et à malam. L'éducation est à la qualité malam. Pour te produire un cadre bien dans le pays. Pour tous autres travailler dans la télécom, pour la technologie de pointe, donc tu travailles au niveau de la sécurité informatique, donc tu protéger les documents. Pour qu'ils aient la même impossible à falsifier. Première chose, projet synthèse des ministère d'abord à poste télécommunication et nouvelles technologies. Au Banaki on est passé par études avant même gouvernement qui en place na ministre Gibasa pour boyebi être à chaque wifi na ba école na ba commune mais na ba école peut déjà ba déployer 300 sites na ba intérieur à pays pour na wifi pour na lutter contre fracture numérique pour ba na ba kota na contenu na biso fo internet pe yango ministère a pétantique azoya ko appuyer ministère de enseignement supérieur na enseignement primaire et secondaire pour na ko connecter na nubantité wana rôle na bango. Maintenant ministère de l'éducation azoya yemoko po cha contenu na EPST tozocha ba contenu loko attestation de réussite eza contenu ezo uta inspection générale. Voyez bo to travailler na ministère de l'enseignement pour contenu wana ezala pour na ba population. Ministère de l'enseignement supérieur chef de l'État par exemple à lobby syllabus c'est gratuit mais si vous avez syllabus c'est comme gratuit bah quand on a syllabus né to zui si vous tobi OK to cha syllabus wana pe kaka na synthèse to étudiant ba kozongo gratuitement na synthèse yango to lobby était eza pour accompagner qualité à éducation to soutenir démarche ya ministère ya gouvernement ya chef de l'État pour na ma qualité éducation na kati ya institution na biso na kati ya système éducatif na biso. Naboye ba résultat exeta édition 2021 et zomi déjà pezali disponible na ba réseau ya communication pe chaque réseau azali na particularité na ye.
le fait que les lots élèves qui ont imprimé ou bien les universités qui ont checké confirmation et attestation de réussite. Initiative initiative allouée. C'est une initiative Oyo Biso en tant que réseau Mounene Namboka Oyo ya Congo Tokoki Kobetela Maboko. Parce que simplement, ayez quoi accompagner démarche Biso Tobanda qui a plus de 10 ans déjà. Il y a digitalisation, il y a publication, il y a résultats. Les lots, élèves, parents, écoles, universités, ils ont la capacité à attester que moi, na qui réellement na examen d'État, c'est un pas en plus. Mais biso tokoki ozala musika na eloko wana te parce que pour na kosala vérification wana na application oyo bango ba lancer, il faut kozala na connexion. Et lelo, quel que soit l'endroit où mutazo ko se retrouver na Congo, la seule façon ya yé ko se connecter na plateforme oyo school a petit en place eza kozala na réseau. Or réseau oyo et ça là ke ba téléphone na biso nyonso ezala ya malunga et ça la musala nango eza Vodacom. Bonne chance na ba lauréat nyonso ndenge lobaki ministre Tony Mwaba. Kinshasa ezali RDCT donc édition oyo publication et bandi na ba province notamment na Okatanga. Et Kinshasa ezali na ba échelle ya liste ya ba publication exéta donc à 5 patience na ba finaliste kinois. Na même occasion, patron ya EPST a confirmé que rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 et conseil mabongo lundi 4 octobre prochain donc parents déjà babongama po année oesili pe année mususu ekobanda 2 le lundi prochain. Kinshasa et l'équipe partout. Mise en garde à la police pour na oetali ba réjouissance simeba publication avec examen d'état parents peu élèves finalistes au ya ville province à Kinshasa réagissant qui na micro ya Peggy Ilumba. La police congolaise a sali mise au point na veille ya publication ya ba résultat ya examen d'état oyo ezali kobima mokolo ya lelo. Police nationale congolaise a sengi na ba parents nyonso ba veiller malamu na bana na bango oyo ba participa ki na ba épreuve nationale édition 2020-2021. Par ailleurs, la police a avisé et a prévenir que akokanga mutu nyonso oyo ako se laisser emporter na ba scène ya réjouissance populaire extrême oyo ekokende tina ko perturber ordre public. Pe oyo ça la preuve ya immoralité, c'est-à-dire ba monio na ba ozali ko bina ba danse ya soni, ba danse ya samo okokangama. O matina mituka to boluwe mutuka moko nenge koma boluwe ketch bo tondi ebele bolati bilamba ya mabe katana ba bilamba ya mikuse. La police alobi okokangama biso to kitaki na terrain to tunaki na ba parents nyonso par rapport ya décision oyo boyoka bonde balobi. Tango basisa ki examen d'état basepelaki mais tala sika ko sepela wana ememaki bango yo kana sai ke loko basalaki wana banino basalaki wana ba film wana ezali ko sepela te ezali ko sepela mais memaki bango bongo sepela na ndako ya tata na yo na mama na yo moko sepela na balabala olenge bana na bazo sepela bongo te soki ba moni bango ponanga so ba moni bango na poudre eza na balabala o ba matina ba bisi ba moto fi wala tout ça au soit na bar. L'État congolais, police nationale, a s'en chargé na bana wana. A kangande bango, baye ba ke prison ya bana pe ezali. Et pas la décision balobi wana eza normal. Mais eloko moko nazoye bisa ba konzambo kana biso. Ba konzambo kana biso ba kenda kosima likolo ba tiki na se. Po ndako liboso to ngeza kana fondation. Ndako sa fondation jamais ba ko betatol. Bako bakonzi baye balobeli bana babina te basani te bato bazobimisa nzembo ya ba empoli wana babore ezanga mbuma bango ava ebima lekaka na sansili na bako kuna te balekisi yango bango moko kutu bakonzi babina kape yango mais bazopekisa siko bana mike basepelasi diplôme na ye mais bango moko bato babimisi nzembo wana pourquoi bakanga bango te ya pekisi bana babina te mais akanga muto biso boko wana mboka na biso tozaka kaneti bobali na ndako papa akufa mama akufa mwana sala oyo olingi mboka na biso para azalaka te pona mboka oyo ka muto ya mutala muki na tongo ameli bani mela misinje na ndenge na pe ezoleka na basi ko bina soki mwana sala biloko na o mwana bana babebi mais bato bazomisa bango bango na bango te il faut bakanga bato bamisa ki empoli wana basote te po nesi bango babenesa quelque chose afuta bango mbongo balingi nde bamonisa baninga bazosepela plaisir ya examen na bango mabele bapekisa basala pagai na balabala te basala batapage ya mabe te
moto akosepela ndenge ya dignité ya respect ya mwana azwi diplôme na ye fa asepela meme ye mokonzi wa pekisi asepela diplôme na ye te mabembe basala batapage ya buzoba. Bon, décision générale à jouer, d'autre part, ils ont bien pour nous protéger car bateau vraiment va se payer la bonne exécutant. Qu'on se paye les armes à bête, mais qu'on se paye les alatés et quand on a qui ça c'est comment. Donc tu commences ça là vraiment en exagération mon boy. Qu'on se paye là, on cause à l'osune exécutant, on fait nous se paye là, ben nous pas on a bien le sur le dos ça la fête là sur le dos ça on a pas on ça là. Oh comment que aux besoins exécutant bon mati moto moko 5 à 6 personnes. Camion pour faire na kati ba misusu ba mata likolo pour na osepela o ba biscade na nzela ikoza la vraiment mabe pour na on a vraiment alobelo vraiment bien pour na protéger ka batango ba osepela pour examen mais ko sepela alobite ke ba sepela te ko sepela mais sepela na ma modération mo boy c'est pas que osepela na bandenge mo o to koma mona neti ya donc na bandenge mo ababe eza mabe eza na sens te asunga biso na akangela biso bapolisi oyo basala tracasserie na nzela wana nano akoka kosala yango te bapolisi oyo bazomenase bapopulation bazoyebaka biso bambongo marche ya pamba polisi azoyeba moto telefone yo wana bamona yango te oyo amoni kaka ainterdire bana basepela mpasi ava kozwa diplôme d'état ça n'a pas de sens abana nanu na bana na ye bapolisier adiscipline bana na ye c'est-à-dire alongola moyibi eza mpa bapolisier wana biso tosepelami mais eza na sens te moto asali examen d'état na ye na mpasi peut-être bakaza 5 za libuku moko ba 5 papa afuti mbongo na ye ya mpasi nani ya kosouffrir salaire malonga na kongo ya te moto asali efort mwana azwi examen d'état après ye asepela te adabina te eza na sens te kuna sepela nango mpo omoni bana lelo baza lisusu mayele te po parce que l'état akoki kozwa décision pamba te po parce que batali na oyo euti koleka wana oyo ke bana bauti kosala examen nde bamonaki baimage wana nga mpo na nga décision l'état zwi eza malamu po parce que mwana kosepela examen d'état akende kovanda na bar bakolue mituka bakokende kosala batapage inutilement donc nga mpo na ngai décision oyo l'état zwi applikango kaka ndenge wana ete ya bana nyonso oyo basalaka ba bêtise oyo na nzela soki ozwi diplôme elakisi te ke vie ebongi yeba ke ozali citoyen oyo esengeli osala makambo mpona lobi ezala bien mboka na yo ezosala pe quelque chose oyo ekouta epai na yo donc ntango ozwi diplôme d'état soki okosepela sepela na modération kasi basani oyo tomonaki na baédition passée c'est-à-dire bana bakati bilamba balati bakiloti ya mikuse lokola leta aza te yebaki la police aza na nsima na yo kokangama mpe bapara na oyo baoya kobimisa mbongo avant obima na kasho oyo tolobaki te tolobi Kinshasa eleki partout. Démenti ya mauvaise interprétation ya maloba ya ministre Augustin Kibasa na parlement. Équipe ya communication ya petantik baye kotalisa nini elobamaki kuna pe bato ya mitema mabe babalusi yango na ndenge na bango na tosiata apesi biso ba détail. Contrairement na oyo ezali relayé na ba réseaux sociaux concernant ba propos ya ministre ya petantik liboso ya baélu du peuple wapi ayaki kopesa ba explication claire sur le registre des appareils mobiles RAM na mokuse batu ya mitema pe mayele mabe baluki kobalusa ba propos ya ministre Kibasa ya yambo ministre Augustin Kibasa alobaki te que RAM ezali kofinancer gratuité et enseignement de base mais plutôt RAM ezali pour accompagner gratuité à travers projet d'interconnexion des entités éducatives Santex na mokuse lelo RAM ezo permettre bosangani ya ministère ya petantik SIP EPST na projet munene oyo ebengami na kombo ya Synted wapi interconnexion ya baentité éducative lokola bauniversité bainstitut supérieur pe baécole ekosalema lelo oyo na nzela ya programme Synted finaliste pe parent akoki kozwa ye moko na ndaku attestation de réussite provisoire atako diplôme ya mwana na ye pona koyeba ke mwana azwaki to te pe yango ezali kolite vraiment makasi contre usage de faux na etali fondement légal ya RAM mingi ya ba député balekaki pona kotalisa caractère illégal na yango
Alors que na discours na ministre Kibasa azalaki tellement clair koloba ko registre des appareils mobiles ezali na fondement légal pe yango ezali légal na mboka na biso. Yoka bien, RAM, registre des appareils mobiles, ezali ko trouver fondement réglementaire na yango na décret numéro 20 bar 005 ya le 9 mars 2020 o ezalaki modifié pe complété na décret numéro 012 bar 15 ya le 20 février 2012 o ezali ko fixé modalité pe calcul ya bato ya ba revenu ya prestation ya RTPC. Registre des appareils mobiles RAM nde tobenga yango na République démocratique du Congo ezali bongo pe salemaka na bamboka ebele ya mokili mobimba. Kuna wapi régulateur ya télécom se chargeaka na mise en place ya système pona enregistrer ba appareil nyonso. RAM ezo trouver compétence na yango na source ya loi numéro 014 bar 2002 ya le 16 octobre 2002 article nango 4 ezali ko porter création et organisation pe fonctionnement et autorité de régulation de poste et télécommunication na mboka na biso RTPC na mokuse. Ministre Augustin Kibasa Maliba pe alobaki yango sur base ya décision numéro 053 bar RTPC bar CLG bar 2016 du 22 juillet 2016 ya RTPC yango ezali ko consacrer certification préalable et appareil mobile nyonso au moyen ya système na yango ya fonctionnement sur base ya numéro humain, c'est-à-dire que appareil mobile nyonso ezali ko fonctionner na mboka na biso et sengeli ezala bien identifié po ezali pe ko batela pe ezali po na sécurité ya mboka na biso. Donc ceux qui otali visiblement na o nyonso tolobi pe o nyonso ministre Augustin Kibasa Maliba lobaki na ba député RAM ezali na fondement légal na yango esengeli ko noter que batu ya mitema mabe bazali ko balola lolenge balingi maloba eloba maki soit balingi nde ko comprendre te lolenge kani RAM ezali ko travailler pour na intérêt ya population. Awa à travers RAM motonyo soyebi téléphone na ye ezali pirate tote pe ezali ko battre la santé na ye contre ma maladie ya ndenge na ndenge kaka RAM nde etie ba wifi gratuit lokola na ba université pe na ba place publique ya ndenge na ndenge pe ezali ko sunga makasi kozongisa mosolo na kesi ya l'État pe ko compter ba appareil mobile o ezali ko fonctionner na mboka na biso pona ko déjouer jeu ya opérateur économique o ba mesanaka kokosa l'État congolais. RAM e kaka pona ko pesa ba solution na quelques problèmes et non ko bebisa. Tobo sanate ko ministre ya ba poste télécommunication pe nouvelle technologie information pe ya communication asengaki sima ya koyoka ba question ba député na o etali bon registre des appareils mobiles ozonga dans 48 heures pour la komemela bango ba réponse na ba question na bango. Donc ezali na mikolo ezali koya des ministres pétentique à cause de la lisusu liboso ya ba élu du peuple asina o non c'est le bami eza clair que RAM ezali la fondement légal pe RAM ezali ko travailler pour l'intérêt à population. Donc ba ini RAM bazali ba ini mboka Congo Kinshasa et l'équipe partout. Etikali mikola kotanga pour que rentrée scolaire et salema pour que bana na yo bazala mayele pe bazwa biloko malonga sombela bango kaye ya wo pe stylo simba o ezali kote kama partout pour ezali bongo produit ya Baltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Baltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Baltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Baltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Baltesco okozala de city tozana bakaya sans feuille
quadriligné, tous en abakaye à 48 feuilles quadriligné, tous en abakaye à 24 feuilles quadriligné, tous en abakaye à 12 feuilles quadriligné. Kobo sanate, tous en pen stylo simba, ezoko ya ezokoma, tous en stylo simba ya bleu, tous en stylo simba ya rouge, tous en pen stylo simba ya noir. Tous en sous na surprise, sous mbula auto bakisi, tous en abakaye cartonné ya ba joueur qui toko oba na balingaka. Kobo sanate balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo o ya Beltescopo ba mwifi bazali ebele o bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Problème ya misu topi ba opération ya ndenge na ndenge kimambangu na Ariel Optique kuna solution si ezwama na ba problème ya misu pe bongo na bongo zo image pe commentaire na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa donc ça ne tient à rien que mécanicien zala kaka na poto donc baninga wana bayeba que toko sala tokoki ko sala chirurgie arrêtée na mboka na biso ya cataracte na ndenge to bien kango avec na laser donc to sala yango sika o na mboka na biso de façon permanente donc aux alaté que tous la mikolo ezali belé tous la to benga moninga non c'est que to sala de façon permanente à na kata mboka donc baninga soki bazali na ba patient oyo balingaki bakende problème à visa, problème à transport, toko sala yango na mboka na biso. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kasinangala. Tozali koko ba kopé sabino ba information mingi na ba émission na biso ezaka posté na chaîne YouTube na biso. Lelo to proposer bino émission kindoki politique, émission d'actualité et d'analyse politique oza déjà en ligne na chaîne YouTube na biso ko santé ko s'abonner. Moto wana ngobila na lobaki mbala eleki. Ngobila za kosunga président de la République était. Olobi to kosolo la discours à président na interview yena na Marius. Tshisekedi est enraciné dans la valeur démocratique. Et yo sokozo ya na ba anti-valeur, il y a contre-démocratie. Vous ne l'aidez pas. C'est pour cela que Nasenga qui démissionne en Ngobila. S'il vous plaît. Il ne fait que maintenir l'ordre public. Non, il ne maintient pas. Il abuse du pouvoir. Ngobila doit partir. Absolument. Il ne nous aide pas. Il n'est pas de notre régime. Moi, je ne sais pas, il est de quelle école. Je ne sais pas dans quelle école il y a. Où tu es école, il y a démocratie, il y a l'élite. Où tu es école, juste bateau, il y a beaucoup na Yumbi, il veut tuer les gens ici. Oh, ce sont des allégations. Il ne peut pas. Aluka, je pèse mes mots. C'est ces points, je pèse mes mots. Bateau na Yumbi, il est innocent. Procès Salama en tête. Mais si l'enquête, l'enquête, Mouchébé quoi, ont identifié les malfaiteurs, les criminels, dont lui-même. Alinga Safati, Maboko Makila. Non. Pour vous, Fayatika, la Mouka est marché. Maman, au Monibiso, la revendication, il y a la Mouka ezali infondée. Infondée. Puisque le président des Nations Unies,
il a été clair dans le discours là, que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Il est sans embâche. Donc l'histoire de politisation... Il a dit sans objet. Le président était clair. Dans le discours dans les Nations Unies, il a pris cet engagement. C'est ce qu'il a eu engagement, il a été clair. Si clair que soit. Il a été si clair. Et le budget alloué dans le processus, il y a identification, il y a recensement, il y a enrôlement, c'est 700 millions de dollars. C'est budgétisé, c'est que le programme, et ils ont donné un canevas, un chronogramme sûr. Il y a une opération, ils ont pour l'élection Salem. Et ça a fondamenté. Kinshasa ezalaka na makambo ebele to remarque que na mapango ya kofutela mingi babayeur bakoma kotia ba air ya kotoka mai to pe ya kokota toilette comportement wana ezali malamu to mabe lelo micro ya magazine bino kitaki sur terrain boka ndenge population balobaki awa na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mobende. Na Kinshasa ekoma pofanda bien pe ovanda na kimia na vie oyo ya kofutela malamu pona lupango oyo muko lupango azalaka na musika donc botindelaka mbongo to pe ayaka kozwa mbongo na fin du mois. Pour façon babaya mususu bakoma ko maltraiter ba locataire et koma ko sala pasi mingi locataire azofuta mbongo na ye na fin du mois afutaka courant afutaka mai kasi mai yango aitizaka yango ata malonga te po aza contrôler na ba geste nyonso akosala bako lupango mususu kutu batia ba air ya kofongola ba robinet misusu afongola ka robinet na 6h akangi na 12h pendinga akangi bongo akofongola yango kaka tipo kwa donc oza malade obimaki to pe oza ya kolemba lobike na kotoka mai ata sima wana etaliete mais na fin du mois oza obligé ya kofuta mbongo ya régie des eaux locataire akoma lokola esclave ba privaka yana makambo susu bakoki ko privé te pe aza na droit likolo yango biso magazine KNB News to tunaki na bakinoa soki comportement ya babaya oyo bakangelaka ba locataire robinet to pe batiaka ba air ya kotoka mai ezalaka malamu papa lupango mama lupango botia kotia so bakadena na pompe eza bien te o to che erreur poto fonga erreur eza bien te to sepe na ngote ba facture pe bosa na chambre na bino na ba salon na bino to mona raté bosa to facture te eza mai ya l'état bosa la bon te za mabe ponga locataire na futa mai na funa na to mai air no songa na ligne o che kangi kadena 8h o fonga 12h 13h jo kangi et comme une société to bien privé na yo o ba sa elo na bati yango eza mabe makasi na oloba na ba papa lopango na ba mama lopango mai eza ya leta mutu nyonso aza na droit ya mai yo okoki kokangela locataire mai te eke atoka oyo olingi parce que facture ya mai eyaka bofutaka bino nyonso mibale ofutaka yango yo moko te ezala mabe makasi bango bamesana soki ofuti ekoki ya mai fo bazwa pompe na bango bakangi ata ozalaki na besoin okende kosukola ata osengi bango kantine moko ya mai bakolinga te bakolinga kaka na ba na bango tomona facture wana te kasi bahoraire ya kokangela biso mai bakangaka ata ndenge eza na suka 12h wana pompe ya kofungama ti 19h naloba mama mapango na batata mapango batika makambo wana facture soki eye tokabola ndamu batikela biso mai totokaka air nyonso tolingi po toyebi lere facture eyaka tofutaka yango bakangela biso mai poani sikoyo papa na oloba na comportement na ntango tokendaka kofutela na pompe eloko ya liboso basengaka na garantie oyo tofutaka biso avant osala na pompe na biso za mai ifo futa garantie opesi garantie ta mosusu ya 3500 ubi ya 5000 tofuti garantie wana tobandi sikoyo otoka mai na biso tofungola yango 8h suka ta mosusu 12h otoki 12h adatima 12h ata okeleli mai otoka mai te tita mosusu 16h bayo kofungola pompe nde osaleli mai sikoyo jour okolonga na pompe wana garantie wana oyo tikaki wana bazongisela yango te
garantie wana etikali mpona bango libela bazongisa losu garantie wana te wana toza loka tozosalela bango bamaa lopango na bata lopango bana na bino mpe bakofutelaka bokangela baninga ya pompi te mpo ntango oza na posa mai ya pompi fo omela mai ntango mosusu mai eza te na ndako eza moto fo bimisa mai ya pompi omela mpo oyoka bien mais bazokanga pompe soki mpe aza na mwana ye na kati ya lupango na mwana na afuta farti te na bakoko na ye basakana na mai bafuta farti te ka bino aloka te bafuta farti comportement nga namona yango mabe te mbe mpo namona bana mike mpe basakanaka na bapompe na barobine bakobuka mai bandi kobima kontere ntongo okonte esa mpe mabe mbe na trouve da victime ya likambo yango jumusu ya na besoin memaki na lave bilamba mbe namona mama lopango akangi robine esalaka mwa pasi soki baosala yango bameka mwa kochange robine ndenge eza ya régie des eaux ata tokonsome ntango farti ekoya biso moko moto tokofuta yango kaka inutile akokangaka mpe kaka pompe yango mpo eza nango ya régie des eaux babaya kofutela eza kozala mowumbu te locataire aza na ye passager mpo akofanda na lopango na yo éternellement te traité lokola membre ya famille na yo pour garder ba bonne relation toboyi te ke moko lupango alingaka kotia ordre na lupango na ye po abatela eloko na ye malamu kasi tia ba condition na yo yango ezala dérangement pour na ba locataire na yo te pe ebima te lokola ozo maltraiter bango pe ozo tia bango mal à l'aise ko bosana te ke ba locataire mingi pe bakoma babaya pe babaya misusu bakoma ba locataire donc vie o ezalaka compliqué bolamu elekaka mwa mingi Kinshasa eleki partout. Ezaki édition il y a le 30 septembre 2021 on azaki na sengo mingi ya ko présenter bino merci na mabota na bino wat bozali ko koba ko pesa biso confiance pe na fidélité na bino merci mingi une équipe technique pe rédactionnelle le saki mosala kitoko na sima caméra tuzaki na Hervé Zaka awa tuzaki na Peggy Ilunga régie simamaki na Timothée Kayembe pe réalisation ezaki ya Nathan Siata toujours na coordination et à grand lieu à communication Dimou Kendinga na bino tokutani prochainement toujours na souci à ko servir bino d'une manière très très professionnelle nde to sala bino mosala magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino